Mission TV, le miroir du monde. Mais c'est malheureux. Et Sengeli pe lelo mibeko e banda kopesa etumbu na ba parti politique oyo baza kotia mobulu na tango ya maponomi e uti na bakambi ya parti politique. Bazoloba lokuta epai ya ba militant. Au lieu ba yebisa ba militant tala kuna biso batukobima te. Kuna ekozala nde biso isengeli tosolola na baninga misusu mpo tobimisa mutu. Tokoki kolonga tout comme tokoki kolonga te. Alors tokosenga na ba parti politique wana. Batikaka kokosa ba militant na bango. Ma Mission TV, le miroir du monde. En direct de Ma Mission TV, on a eu Kibino tout à l'heure qui est aux Ali, Nakati Assemblée provinciale et Tokokai Kolekana Bongote tant que Tomoni, l'un des honorables à l'Obelaka Bakongolais et Tolinga qui t'ozoye quand même, na moi Mituna Moukie, honorable Désiré Mboudi. Est-ce que Oroki Koloba un mot par rapport il y a discours yo pour assister les lots à Nakati Assemblée provinciale, il y a un candidat gouverneur au Nyon Soyo assisté. Il y a solo assemblée provinciale à Bongisaki Mukola lelo pour toyoka discours programme nini ba gouverneur ba candidat gouverneur bazana yango pe lelo et pe sami libaku monene toyoka pe to sosola nani azana makanisi ya kitoko pona ville ya Kisasa nani yango makanisi ya mbebo kasi na motema eza bongo te tozwi totali toyoki to sosoli pe tomoni ya liboso yango wana ya mibale epesi pe libaku koya kokebisa population ya Kisasa na maloba ya président ya bureau tango apesi ba candidat toli ete parti politique moko te ekoki kotuta tolo ete yango moko na ye moko akoki kobimisa gouverneur parce que pona kobimisa gouverneur esengeli okokisa 25 voix. Kasi na kati na assemblée provinciale à Kinshasa, parti politique o eleki na ba siège ebele ezali moko azana 12 voix. 12 voix esengeli aluka 13 voix pour akoka kobimisa gouverneur. Akokene koluka 13 voix wana na Victoire te, na boulevard du 30 juin te, na hôtel Songolo te. Akoluka 13 voix wana awa na assemblée provinciale. Wana nde akoki kokokisa motango wana elingi koloba nini ekozala parti politique songolo akosolo na parti politique mosusu bakoyokana yoko vanda boy yoko zwa boy ezali corruption te po ekomi mwa ezali moko ya mabe ekoti na mboka koluka kofinga bato kosambwisa bato te ekozala nini parti politique songolo ye na okuna bakosolola na mosusu yo kozwa ministère songolo yo kozwa service régie boye boyende ekozala c'est ça ekozala olenge mosusu te donc bakinoise pe bakinois bokitisa mitema oyo ekosalema ezali bakandidat badepute bakopona baye bakoye bakosolola kati na bango baye bakosolola malamu kati na bango bakoyoka na malamu bango nde bakobimisa gouvernement. En tant qu'honorable Yolande au moins ba discours wana nyoso ndenge nini eleki candidat nini au penza convaincre yo déjà yo pour okikoke de kocha moi mokolo na kombo na ye vote est secret. Il est secret na ngai mokolo wana ekoyeba onka ka seni na ngai na nzambe na mpata o esozwi te pata ezali te pata ezali te yango na uti kolobawa likambo na pata tolongola makanisi ekozala nde oyo na okuna bayokani babimisi moto po bango baso bakamba ville elongo pata ezali te biso na biso ya pata nini ezali. Merci. Ndenge kaka makambo ngo elekaki na sénatorial nde tolobi ezalaki biloba loba ezali soni na baye balobaki yango ezalaki soni po sena yango wana ezongaki pe ezali malamu te kolukaka kosambwisa baninga kosambwisa batata mikolo nzoka ezalaki bongo te pe ezali mwa kokebisa ba parti politique balobelaka ba militant na bango bosembo ete tala kuna ezali boye mais bango bakosa ba militant nzoka réalité ezali mususu tokebisi ba parti politique wana batika bizali yango lelo totali bongo bino bozalaki na kati biso tozalaki na kati na libanda ya minene lekaki awa libanda
bandeko ba militant bazwani basasali ba accrochage entre bango kozoka ezalaki baninga mosusu ya ngambo ya candidat Ngobila bazokisani na oya UDPS babuki ba moto et na moment wana est-ce que Seni vraiment azali kosala mosala na ye ndenge esengeli parce que prometaki ko assurer nani sécurité et tomoni penza sécurité lelo ezalaki malamu mingi te ngamoko kutu na zwaki pe libanga. Justement na banza mokola mercredi sécurité esengeli ezala ya makasi président ya bureau alobi yango asakoli yango kuna pe nyonso wana euti na nini euti na bakambi ya parti politique bazoloba lokuta epai ya bamilitant au lieu bayebisa bamilitant tala kuna biso batokobima te kuna ekozala nde biso isengeli tosolola na baninga misusu mpo tobimisa mutu tokoki kolonga tout comme tokoki kolonga te alors tokosenga na baparti politique wana batikaka kokosa bamilitant na bango. Voilà tout. C'est tout ce qu'il faut dire à ce genre de partis politiques. Parce qu'il va déjà se promettre que les 10 wana soki penza toyoki ngambo ya FCC est remporté et kozala makila eta. Non mais c'est malheureux. Et sengeli pe lelo mibeko e banda kopesa etumbu na ba parti politique oyo baza kotia mobulu na tango ya maponomi. Tala ndenge ba panzaki ba vitre na biswawa na APK. Mais moi j'avais cru na kanisaki que tango basalaki réunion inter-institutionnelle et c'est là qui va sanctionner les militants à parti politique les militants na panza qui va vitre il y a APK. Ça s'appelle na l'état destruction méchante, une violence tout qu'on dit mangote. Bongo lelo soki parti politique ñon se balobi basala kalolenge wana mboke ko kende wapi ba kambia ba parti politique. Boye bisaka ba militant bosembo. Arrêtez de mentir aux militants. Pe ba militant bo kola pe. Boye ba ko sosola likambo bino moko. Ba mema pe bino ngulu te. Nini okoki koloba na ba candidat gouverneur nyonso oyo ba participa ki lelo ba pesa ki discours na bango momoko peut-être ko pesa bango to pe chance oyo koki ko pesa bango ezali. Te félicitations na bango baso. Balakisi ya solo te bazali bato balandaka ville ya Kinshasa balakisi ete baza bato ya bwanya batanga baza mayele pe basala misala balakisi lisusu te baza na bolingo ya bandeko na bango ba congolais pe tokosenga na bango kaka likambo moko oyo akokoya ya koite oyo akolonga ya longi pete ezande te epesameli ye nzela epesameli ye po akamba ville à Kinshasa na mikolo mbula mitano mosusu akokita na ye mbala ya sima na discours na bango mo oyo landi na bango nyoso e se répéter o biso nyoso zali kozela ba kokisa yango ezali netini nyoso ezali nini bazongisa Kisasa ya kala kini label Kisasa poto moyindo bango nyoso balobi esengeli bazongisa Kisasa lolenge ezalaka kala epai bisengo ezalaka kini kiese bango baso iloba moko yango wana na kati ya MLC na ngambo na bino pe bozana ba candidat na bino botindaki te biso tine candidat te toyebi kaka ke ba candidat indépendant bazali ba candidat mangomba misusu bango nyo bazali merci maman. C'était l'honorable Désiré Mbouziwa Mbundi et alobaki na micro ya ma mission TV mokolo ya lelo tozwa qui est vraiment awa en direct ya assemblée provinciale ndenge tobisaki bino to ya ki lelo pona ezalaki suka ya campagne ya ba candidat gouverneur et ngapende ko na bino bibika pinga na zalaki ona pona ko salela bino mosala kaka ndenge to prometa bino ma mission TV et kozala liste na bino esika information ezali lito ina bino pona nini te makolo na bino yango tokitaki awa na APK pour la kozwela bino o ezalaki fin ya campagne ya ba candidat gouverneur ya mokolo lelo. Si vous avez vraiment aimé ces images, dites merci à l'un de soldats de ma mission TV, lui on l'appelle Richard Kapuku. On se retrouve prochainement pour une autre actualité et d'autres images. À la prochaine.
Ma mission TV, le miroir du monde.